RDC Eloka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bongo ya ba Belge ataki elika mokolo moko pe ya seka lokola bandeko mosusu na Afrique Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakati ya mboka mpe bakolela réalité na biso. Sandrine, vraiment na pesi yo un grand merci na ndenge oyambaki nga na ndako na yo et après opesi nga biloko ya kolia et après okabeli ngai mwa mbongo yango esalaki te mikolo oyo nyonso vraiment nalaki mwa bien et vraiment nabosanaki yo te e na yo mpe lisusu obengisaki ngai na ya awa na terrasse et puis namoni ndenge ozodepase bambongo mpo na nga vraiment nayebi te so na olobani vraiment nzambe wana apambolo mingi papa na ngai fwa kumputu déjà kombo wana fwa kumputu obike nazomona mo vraiment kilo moko ndenge moke te bon soki ngai na zosunga yo exact parce que oza déjà congolais ndeko na la maybe pasi ya poto mais komona yo na ba hiver ozola libanda na ba condition ya bien te même si ozola na ba 5-15 wana mais je suis pas souci des fois par là t'en aura poto sikana li ba 5-15 wana comment ça se passe ils a vraiment facilité des fois bola la boy na siza wala musibino bona obeta to libanda kolia ifubulia tel air so ete o hatu kolia na pourquoi bazo peso ozomba vraiment viwana maybe kisa passe na lika wana yango moni tana zomona yo na ba condition na moi ça me dérange ko sungalu ko sara ba bien pour ngai zo dérange ngai formati donc yana like le pina bin susuna na keras atos mo ver mo jitu sura et puis ngai la suringa pena li ba vraiment pourquoi yo comme un niveau oyo ndasu sana wana ya mais baka pourquoi yo o komati na niveau oyo olala libanda ça me dérange non voilà un peu quoi mais comme tu me samate ou on a osara moi je lui fais des tout mon cœur Sandrine lelo vraiment ezali occasion oyo na ko yebisa yo vraiment ba détail ya vinanga ndenge na ebisaka yo mokolo oyo tokutana kino na libuso na park alors nga na ya poto vraiment mwana muke ça fait plus de 50 ans nazana mboka oyo naka vraiment jeune alors à l'époque soko zimbongo ana poto na pensé na yo ya liboso ezali que nakinde Kinshasa nakinde ko filmer ko sala la tapage ko kota ba concert ba musicien ba yemba yo ezaki fuma vina lai bilamba usun bakar awa okina na Kinshasa pour okina ko filmer. C'était ça ma vie. Alors pendant ce temps kozo peza idée que yo naza mosina bala ezaki pasi parce que anapoto nazana nanda kute tufana la ba master tufana ensemble et ngolelo ulela mboka oyo lubikuna donc oza pena stabilité kozo pe idée te ya bala ezaki peza pasi kozo mo ba basika ka ne ba benga ba chéri na ba kini kuna comme anapoto mais ezaki te bena obala et aussi moi banda ku vraiment que na zopena da ko foot la voyer na zo stable ku à l'époque ko même consommer ko facilement mais non toi la mutuna ngai ezaki que na zo na Kinshasa un jour là en plus na zaïbo compter qui na zo mola monka ni za kaka ou keken pour au somato à parler mais ba mongo beso ko ziongo awa et si da na ba folie na ba concert na ko mela ko tambola c'est un peu ça. Voilà un peu encore les lots oyo na ko se retrouver et le hôtel parce que na zai ko pana qui na zo mois grave ni la gaga à l'époque to beta ba cop quoi
les lots au copicida nango, donc c'était un peu ça. Mais je m'y attendais pas de na ko suka lo au sambong. Ngana mutu na les action dans une mauvaise grave, na kikin, la semi baterna mine, na bit ba pala mystique. Et l'état que j'attendais, mais qu'on a besoin kendi. Alors voilà un peu en gros situation dans la sans journée à moi. Ok. Na ok na ngai papa. Alors, ozatana mwana mokoti obote quelque part, ndenge zalaka like you mwana moya makangu ata na poto ou encore en Afrique, ndeka oliki ozayi kusala ba chacho ba vie kala. Ata mwana mote otia quelque part parce que je ne pense pas que otika mokibo. Je sais mona quand même. Sandrine, à vrai dire, na zana mwana te oyumwana bota officiellement. Comme na lobaki na que na tikala kobalate et n'a eu peu occasion qui a kobota mona. Mais à l'époque na kenda kin quand na bachachu woto za ko sala moi si moko alingaki akuselangai que mwana moko azaki yang lai mais là pour nimate parce que moi naza jamais l'omina mai. Alors c'est de ces moments où yoke muta biti de sura mona na komona na mais là jamais ko nimangu pesa pe mona laiti. Donc pour ta réponse nazala mwana te na mukidi oyasi umona bota. Ah papa. Nabiso batu mwindu auto turu baba congolais et les kakatea. Yo babota yo mais yo botite. Nem bapa babota yo est-ce bapa on bazaka vivant ou ba bon eza mutuna esi bakufa bila zana bomoi. So bazana bomoi ba osepelate babu nataka kona ote quand même. Ata yimu en forme. Bon, pour na likambo ya bana en tout cas même ngamoko nazalaka dioranger. Mais avant, je ne me faisais pas attention parce que moni ezaka no lobi ki bisoba komole ne to chango vraiment attention sur botite famille koloba baklo benga bakupiso ba kombo la yumu bapisa la yu kombo mu komo kufa fo komputu nazana la kombe bede bapisa besanai pona repona motuna yo na répondre na yango bapala na ngai sur bakufa batikala komona mona ngona botate tant qu'humain et dérangeant la makasi et puis et dérangeant la psycholo. Sauf bande kuna babota ba passant au moins ba mona bana bande kuna na imenga personnellement ba mona bana laté. Ça me dérange. Mais personnellement aussi elle m'a donné et ça au dérangeant la parce que dans qui dans la mentalité ne ya blindele. Mundela tabotina été c'est pas un problème mais biso so botité ba opisa ba combo. Comme je disais que Pisana Bakombo est belé, Mususu, oh, Abala Basabutu, Mususu Mukone Kufa, Mususu Azawandoki, Alexa Banabota. Donc, il y a plein de choses, quoi. C'est un peu ça. Mais ça, on en a passé quand même qui va parler dans Nabamoni, Mana Maiti. Merci beaucoup. Lelo vraiment namoni ofungole linga ipenza motema na yo. Obimiselinga iba sekhe ya vina yo. Ou peut-être au début son pays batouté. En tout cas, un grand merci. Bien que Isalingai penza pas si mindi comme on a été na agino comme le oyo, aux atala monate, aux balapete, aux apenanda kute. C'est comme si vinayo et ils achètent na sensité. Mais on a pu souvent conseil kolembate, moni via motu. Dernier mot la kapanzande. Nano kufite, oza pena santé à bien malgré nous yemo omitiki, mais oza santé à bien parce que tu parles bien, oza ba réflexion à yo. Alors prends vraiment courage papa nangwa, ils a facilité. Et en tout cas minga woloba ils a témé na opesuka ka conseil que za makas, hein, nano kufite oza na bomori. Tout est possible. Attends la dernière minute. Oko sa du no mine na mboka oyo. Et puis oza na poto hein. Donc zova makuach papa na ngai. Sandrine. Makui bisayo elo omoko. Ça fait plusieurs années nalo na putana na mutute. Aloba nanga maloba oyo yo zoloba na ngai. Et puis c'est ma toute première fois na bi misaba secret à vie na la na ba passi na lai. Parce que na monique ozai na motema malamu. Obika milia ba congolais so obiti histoire tango kabani bakumu gotunga kufinga yango voma na kima na ba congolais
na mo fana natana ba park na ba place na moko place Mindele place ba Krusha bazalaka tubita mo ba solo tuzo mela mais yo oza penza la sel oyo na kutani ozo fungola ngai makambo ebele na motema na yo yango na wasingo d'abord merci mais yobi bale kutika ngai te forma na moni ke peut-être na canal la yo mais akoki peut-être ata na dernier minute quoi ako relever défi à vie en tout cas kutika ngai te Sandrine voilà maloba on encore ba no kaka de rien wana enga merci na nyeso sala ponang la et merci na via agi merci na nyoso en tout cas RDC Eluka Makasi Congolais akolela esika nyonso azali akolela oyali banda bakolela yakata mboka mpe bakolela Congolais abanda kolela banda na bomumbu ya babelge ateki elikia mokolo moko mpe ya seka lokola bandeko mosusu na Afrique akolela esika nyonso azali Lola kamera ya moto nalukio mingi yango kende ya piko Bijou ngai de mutu na gotunu mutu na wana iza yote ndiko na la mwasi Bijou foma tokolenu na pasi obotsa biso ndeko nanga mana okagala songo ke okomana garçon subatos et puis nana ebi ke sauvage déjà na ebi ke se na yo ya titezo bingsa yo nana ebi ke sauvage déjà kudna kamuni na mune wudu awa mengana zana ngai ya na kinda apo na kutana onkel na ngai ya ngopi da muni okwa Kinshasa Lola omoni tina vraiment na kima na bino pona kama makambo yo Kinshasa songi yona no mona na atos te mais esi ba pesa ba information nyoso ya atos bon lelo ngai mo na ko pesa information ya bien atos azali moto yo akubala ngai et puis kala mingi tenga na okena ngai bikili donc kobunga na ngai ezaki d'abord parce que inagi ba dimanche na ngai na pesa au début mais ba dimanche na Cécilie visa na ngai après na semaine prochaine na zo voyager na ngai voilà un peu information ya bien ngai mo na pesi yo au lieu que oyo kango papa ntsuzu Antoine Kongonde, pardon. Bijou, kozwa yango na ndenge ya mabete. Na ndenge ozolo ba que to fandra peut-être na kombo na yo ou bien ezana ba master mususu ba ka kobeta masola yo pa na ngai ou encore peut-être nga na fuya vina o non. Yeba ke tokoli ensemble na yo to comment drola bandeko. Likambo o ezui yo ya bien, to comme ya pasi automatiquement et comme pas na ngai quel que soit moi commis mais pour ngai c'est normal parce que to coller ensemble et tout ça la bande ko ba master en même temps alors situation na yo na bien on a sens que parce que tout ça quartier moko mais ko zana ngai c'est OK mobile soka balu apesi valeur mais après c'est on ngai pour aller comme voyage so yo voyager ma bizate écoutez ça et puis c'est on ngai pourquoi pas yo kende be kuna un jour à sonner kuna yo po yamba ngai en tout cas so ko voyager en tout cas bon voyage ngana sepeli ngai pe pour ton information sonda maselinga pe grâce un jour to kuta nakata kuna la valait un peu ko ngape na sama dimanche ngai menga no siliti bon d'accord na oki on ngolobi ya Lola bon yeba ke to coller ensemble na yo to kuma ngola ba master donc to bosana o ile kaki bon pour un voyage na yo na ebite muto na pesa ka yo papa Samba est-ce que simba ki ou pas parce que ngai yem kasema nguna ngai oui pour na papa Samba c'est vrai que na bandaki pa inaye ndenge au Pesakingaïe, déjà merci. Alors, à Sengangaï, à l'époque, 6500. Nameka qui un peu qu'on disputait d'ailleurs, mais à l'inga quitté. Bon, comme la zaki n'a bon côté, la zaki obligé na zone la musala, donc pour le moment na zone musala na ngapa no lukana quand ça c'est bambongo. Mais à l'entretemps, pe na zo prier pour nango et après na nuko nangai toujours ko ba piste mususu. Ndenge nzamba watamusa biso mais en tout cas pour le moment papa Samba na meka pe kutika piste wana ce qui pas na simba qui c'est vrai yo zande kuna poto angla na zande kuna kuna poto ti mais pour le moment en tout cas na second penas moi suspense et le reste na kota ningi nzamba ya ogide ngai bon Lola en tout cas bon courage pour le reste ngai kalamingte na zokuta na oya ngai molongani atos
po kala mi tenga na utika bino nga na okina mikili donc so na basali gas to kutana ras na bay kino deja donc na tiki la bino mboka na bino mulunge mboka ya poubelle mboka ya mamundu so quoi nana comme na mikiliste mais so na baling to kutana karat en tout cas courage tous ensemble de on a moi. Merci beaucoup Bijou. En tout cas, yo pena souhaite bon courage et puis bon voyage. Ceux qui tout le monde a des sociétés. Et n'a profité pe au pes nanga imbote pa beau frère na biso à tous. Bien qu'il na monnaie na noté. En tout cas, merci beaucoup mon amour au pesingai tous à peine ensemble. En tout cas, nzamba za na yo. Bon maman, ça tombe aussi bien ndenge lelo tokutani biso misatu yo na noko po tumeka mpe ko solola pona makambo na ngai. Lola, oyebi que makambo na yo et comment osala ngai vraiment motema pasi yo moko yebi. Alors pona ko éviter ke ngai na koma ko bela lisusu ba estomac na lobaki na Jérôme noro na yo yende asukipi na makambo na yo. Alors ayebisa ngai que a meka ki ko solola na camarade na moko utayi poto ce qui moi ezali a meka ko sunga yo. Est-ce que okute déjà na muto yango to na noté pour me kolonyo supposo ya ozo kotaka ka soko li olali et puis obimo ki musala na yo oyebisinga petelo ko mokote. Bon ça tombe aussi bien ndenge pe no kono Jérôme azali to yo ka yimo na muno na yo moko. Grande sœur omoni kambu ya Lola depuis kaka oyibisanga yango yemo za témoignage kangai et kotanga vraiment na kati ya motema. Alors na ndenge nanga puis na ba relation nanga mikimki na zala na yango na mekati ko solo na master nanga moko Alain tokola ne je crois pour ibinu pegai oui bien aller très bien bon bisoto ki bana miki ki mokolo mais depuis kinda France les ambali boso aya na Kinshasa. Alors on a mekani pe ko salaye moi demande wana pona ameka usunga biso pona ba démarche ya Lola anima ginae donc je fais des momies na kuten sabamo ensemble ba ameka ko la parce que le baki que ezala malamu ayo kapé Lola yemoko. Donc je crois qu'il bazaki na rendez-vous le la qui ba kutana déjà mais depuis on a pu tout kutana souté. Donc c'est aussi occasion lelo yemoka bisabiso nini obaso la ki mkolango. Bon Lola biso pesi maloba toujours kayo et deka ngindi mkolango. Noko Jérôme, d'abord merci na ndenge o za vraiment na souci na ngai mo na ebi et puis na moni yango pona ba démarche pe oyo ozali kosala na ngambo na yo pona likambo na ngai ya okende poto. Alors ndalinga ki plus na sola na yo moko biso mbaye kana yo mais bon comme maman Zali a pas de souci, ils appellent comme maman bête to débattre encore ensemble. Effectivement, na kena ki kutana na camarade na yo Alain au ya poto. Je crois que azongi lelo, donc c'était prévu que na zongi la kuna mais en tout cas ezali ki sous pas si pour na batana ye donc je crois que na minute oyo peut-être asa kuna na mboka na ye. Mais to benga na kinaye na ba kinaye que na repesa ye réponse même na téléphone, y a pas de souci. Alors le problème c'est quoi? On a comment connaître celui qui est très bien aillé à expliquer dans des peu cela qui n'a rien n'engo qui ba démarche oyo tout ça la ponanga mais bref na mukusi to le barake ya lobby que azani prêt pour nako edengai mais apesi ngai condition alobi ngai que pour na usunga ngai très facilement et puis qui est rapide asenja balanga donc ina za la moisi naye. En tout cas, et le kwana sikone mukinde et pesingai mamutu pasi ya on lobaki bon na réfléchir na nous et puis na pesa réponse ya on a préféré pe na sabino na pesa yo d'abord yo mo no ko rapport wana je ne pense pas qu'il y ait sur le Cameroun donc ngai mo ni faina bisango donc a souhaité que ngai na kuma mwasi naye abalanga et natnege so abala bijanga akuna abala ki me bale kufi bon. En tout cas, c'est l'un des moments qui m'ont tout passé. On a gagné pour ne pas me soucier, mais
ye a commission mama libala. Alors na évité na minute vraiment na lubana nini voilà un peu maman. Donc voilà moto ya kina ukuta naye ndenge a proposer ngai a balangai et pour asala marmon le plus rapidement possible. Mibali Jérôme. Et bon yo olobaki na ngai que alango azali quand même camarade na yo bokolena ensemble. Et bon sikoyo kasi lo lazaro la mwana na iti. Hein? Et bon comme suma ba kolinga sudi bala. Bon, nga na ebite nga na mwana ngai ite. Na ebite Jérôme, nga na ebite hein? Yo lobi ni siko. Grande sœur, à vrai dire ngai Alain ayebisanga likambo ya kolinga lola te. Tant de solo na ye ayebisanga que akwede y a pas de souci. Mais mukulu tukuduna na ye abana gutuna ngai soki lola abala ou abala te. Na me rien peut expliquer que lola azana mouva il tabala te. Bon, les restes ngana ibité pourquoi on a niveau na. Bon, pour ngai pesa nango likambo gravité hein. Cancer. Pour ngai des occasions. Soki ya rubike akubala lola. Et c'est que pas beaucoup la tête pour ngai za problème te hein. Ngai pour ngai en tout cas na autorisé ngo aza pété que tout ça ba camarade mais tout ça ba ndiko pété hein. Tout ça ba ndiko jamais, tout ça ba camarade le pour ngai et ils a problème te hein. Kuto occasion pe ngo kuto beza occasion ya okine puto fele. Ganse pour ngai ils a problème te. So ile la ndima nyima na yi, au na nga nyima na yi po akine puto fele. Elle kama buka na telo la. Pour ngai na pesi fever na ngai. Noko ozoka bangaka bolikola poto. Noko na kamwe ngai kuda za ubanga ko biso makambo na beke so na ebisi yango okotomboka okomemi ko beta ye penza paza kamai na yo azolinga nièce na yo pour les en gravité noko ce n'est pas grave. Voilà, grave. il faut réfléchir d'abord. Ngana bona oni maka bon faut réfléchir d'abord. Lola nazo kabayote mais iba que aller azande ko nangate azapende ko na yoti tozaba master oui mais tozaba ndé côté Lola yo lo bagina ke uruma ki l'église hein mais occasion nza ba répondre yo api si mon père bien kutu pe poti a ofeli o zero luka o futa baba so ba 6500 boy pesa biso na malade na famille abo kutu kwa zia wana Lola kopoka na te occasion wana bokaza bo ya suminité basi comme la poto atiki ou encore basi comme anakini ya monité Lola nza ba répondre ndima Bijou, je crois que tout ça une semaine awa na flat awa ningi to sola qui vont voyager. Alors yozo voyager déjà lobby. Ngai vraiment Bijou nazo compter sur yo. Nengo zo voyager bo na bi ko kina zemi ngai. Alors comme ko sala masikite na mwana nga o voyager nai. Donc ninga lobezate na sana pasi tozo kabwana lelo na nzoto mais na molimo toza moko. Atos nalobaki na yo et puis nazo continuer koloba na yo que batela kinya ngai nazali mwasi ya pamba te nyonso naloba na yo ekokokisama ozali mobali ya vi nanga lelo oyo nazo voyager na mwana yebaki nga nakosala par tous les moyens nga nabengisa yo na mikili okoya donc yo batela kimia me nde nga naosenga na eloko moko atos naokebiso nde na bana basi ya kisasa atos so na yo ke oka koza na mwasi mo atos nga na oyakini bomo nde na kosala yo mo ebinga bien donc pour le reste yo batela kimia mana osoka merci pe nengo sunga na ba démarche en tout cas qui est très bien donc quand nazo voyager lobby mais so na komi kaka na ochilo ba téléphone à bien d'autant en commun na poto na ochilo ba téléphone à bien ba téléphone ba mboa ote même on ochilo ezaka bona ya dépannage mais so na komi kaka pa ba téléphone bana ba dernier cri iPhone 16 bena oya ya muneno zombala mo okinga yetus zala kimia zala confesse na ngai Bijou moni kolobaka na munoko boye na batela kimia ezana ngo facile mais mets-toi aussi à ma place tala ndenge tumesana kiboye tozobima tozolia totambula tosala ba vie na biso tranquillement ezosala bien makasi siko kokabwana boye za peu facilité mais na yebi kiza pona cause ya bien cause malamu okiko luka ponga ipena ya kuna tosala pe bota na biso donc eza déjà bien ya moni na ndimiga au voyage so ite nanga ndima to voyage rien mais eza pona bonne cause kokena okuna eza pe pona bonheur nangai mais la pena osingo le mo Bijou
soki na yoki o na poto zi mobali bijou o comprendre to moninga na poto na ndenge mystique tala omi yu ita na biselo moko ya o ita ngwana okola ko mui vie moi vine bismo quartier kuna biswana vie moi za na coin quartier bu wa ndugu ancholo na apesa kindoki na boya apesa pena kindoki viana na boya mutema ngoko mais so yuzo ka mobali bijou na ozong la viana pesa kindoki a pesa kindoki uniquement rapone ara poto na lokayo mais na sa anchorti mais bagina nesna la kiya viana pesa kindoki na boya likama kindoki na linga wata muketi mais so ko zumbali bijou na okidwa viana pesa kindoki bijou o mona ngata na ndoto na bimilo na ndakuna poto donc o vaje malamu ne qui passe na motema mais batela ne mwana ngla bien donc tana sobo tamaka kombo na ngambala mokutu okingai Bon, à tous na ukio. Siko pesa ngai tanda kene kolaka mama pona pesa mboto nga suka. Me yunde batela kimya. À tous. Congolais abanda kolela banda na bongo ya ba belge ataki elikia mokolo moko pe ya sekae lokola bandeko mususu na Afrique. Madame Bijou, vraiment enchanté à ko monayo. Je crois que ngainde mutoto ko voyager na yo ensemble. Ngai na fala na Paris na yaka tout le temps awa mais muto ya saïli makamunde a recommandé ngai to voyager ensemble, y a pas de souci. Et là on a semoka que ozala d'abord na sang froid awa déjà ko bangelo ko mon côté ce qui ba sengi au passeport de toute façon tous ensemble tout ça qui ba tsebiso ba kiti côte à côte pour tout cela tout au long ya voyage donc ko bangelo monter c'est tout aussi bien ningo jubier à Diok Air France donc c'est bien déjà donc awa ba ko sengo passeport pesa yango so ba bitala biso ko bangelo ko monter tala borne lungi donc voilà un peu nazana ponayo donc s'il y a une question tu me poses. Merci beaucoup, Papa Nangai. Vraiment, na sepeli, mingi vraiment ko kutanayo awa na aéroport. C'est vrai que Papa Samba oya saela kingai makambo, aipsenga déjà que na bangate na koza na mutumo ya malamu to ko voyage nae. En tout cas, comme on a eu déjà salinga mutima pio polijane ne sadakiawa ko lenga oyi pai. En tout cas, nazo konteka sur yo na ebite sona lobani ni mituna eza ebele mais les plus importants quand gandenge na moni yo boye déjà isalinga bien pour nazala ko banga makasi. En tout cas papa nanga nazo konteka sur yo. Nga nazala ki déjà donc coup na butna la lipongite. Donc makani se tambolinga est-ce ana koleka est-ce que passeport nanga photo e koma koko na biso ne balobaka ka donc ko bango e pai mais comment na yo vraiment isalinga moi kimia en tout cas. Vraiment papa nazo compter sur yo ko tikanga tele kina mwasi. Il y a pas de problème madame Bijou. Comme je t'ai dit tout à l'heure que Nazali wana pour assister yo jusqu'à ce que tu commences à Paris. Mais le plus important, yo mo d'abord faut na 100 francs kubang le mo tes voyage normal ba contrôle pesara na mais et c'est tout à fait logique. Bon, pour tout gagner temps, bandana nous ko vérifier passeport na yo na billet si tout est complet c'est le moment. OK. Voilà. Parfait, c'est beau déjà. Allô? Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui, je suis bien chez Madame Tété. Oui, c'est bien moi, Madame Tété. C'est de la part, s'il vous plaît. Oui, je pense que Ibinga été, mais na sali par tous les moyens pour nos numéros na yuba piscine à Kinshasa, parce que ngai na za un aéroport, fa ina voyager na petite sœur na yo, mais tout ça na souci mo ao. Ngai Tété, nzambe, papa zela. Yoni mutu, il fallait beau voyager na petite sœur na Bijou. Izande yo. Oui, effectivement, ezalingai papa Joe, oyo papa Samba, oyo aseleki makambo pour un voyage, après ça ngai naye tellement qu'il ngana fana na Paris. Donc on est dans ngai souvent on a voyagé, y a pas de souci. Mais sauf que dès qu'il y a bijou, kombo naye ba combien on a réa. Donc na kombo za na passeport, na za na visa, eza na muere muke, mais babo liksi bakanyi.
Mais papa, mais visa on ezali visa à voie normale. Bakangi lisusu ndenge nini. Et bon mutu aselaki makambo. Bozana ye obengi na ebite nazo comprendre yeza wana opa. Maman, biso tozali na kati ya aéroport. Papa wana c'est vrai ba kina aéroport mais si bazongaki déjà. Ay comment soko uzo voyager au côté. Donc to côté kan la ina mais natana contrôle ne bakangi ne expliquer wana. Alors visa dans on visa va normal mais ba kombonde eza na mourir muke entre visa na kombonde na passeport. Maman to gagner temps. Donc mutoya na zobena na zo société. Donc na minute ngana mekoso na batu wana basengi mbongo. Donc vol les zones à calamité ou soit ngana routine ngana voyager na ngai mais vous allez pas parce que otika la ayemogo. Basengi mbongo maman ah donc soit kuti na mbongo pour na copier na bon ah pour sécurité za passe. Papa nanga na yoki yo. Et bon si kombo basengi za combien? Maman tété basenga ki $2,500. Eh ngai tete na kufi. Na kozo yango wapi na minute yo $2,500 ah ngai na miyiko bonde la muto a gagné passeport na ye albi na ngai na ye ba que ils achètent na batubili parce qu'il y a gossala par tous les moyens à matiti na pied avion. Donc ils achètent na batubili donc à souki na $2,000 ou soit à rater vol passeport bakangi à perdre na visa na voyage ou soit te coopérer à mati mais parce qu'il na 2000 parce que mouton a lobby clair que ils aient moroté parce que à gossala la chaîne ti à mati na pied avion. Donc je préfère Koutoko bakalata na Paris qui bakangi à Kinshasa. Donc voilà un peu moment do basing $2,000. Akolela esikano sazali akolela oyali banda ba ata yo moko ata baza mutuma makasi yango oteli pena film etina suka oza même pas abonné abonne-toi s'il te plaît yaya ou ratete lokola bandeko mosusu na Afrique akolela esikano sazali akolela oyali banda bakolela yakata akolela akolela esikano sazali akolela oyali banda bakolela yakata mboka pe bakolela réalité na biso tolobela yango